Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na katia ba analyse kitoko. Oyo aza déjà wana bandeko asepela parce que tozo mema makambo ya bien. Toko solola. Tozo solola, pe toko continuer ko solola. Werason abimisi eloko moko ya kilo, eloko moko ya grave o ekoningisa monde. Alobi Lisaponge volume 2. Lisaponge volume 2. Est-ce que ekoyana mupepe bandeko ne baza bakoyamba ngo ndenge nini Werason ayeko changer ayeko zongisa histoire na nzela? Est-ce que zapo alembi balukuta pona ko protéger ba musicien mususu bazalaki na bango pona ko protéger bango falaki basala boye mais lelo tellement que akomisika na chemin na yemoko a se sentir que ekomi tango akoloba vérité. Ndiama de la Forêt, Werason, les musiciens les plus populaires, il y a la République démocratique du Congo, les musiciens les plus aimés, ceux qui sont populaires, on l'appelle les plus aimés. Musicien depuis ba génération na ba génération, il est toujours là. Aza lokola nyoka za ko se transformer. Ayak abanda ki na ba Werasonic. Ayi ako ba Werasonic ba changer ba komi banzoi. Lelo to komi na génération berceau. Wera a commencé avec les Werasonic. Après les Werasonic, on a vu le mouvement de Nzoi. Aujourd'hui, ce ne sont plus de Nzoi. On a une génération berceau qui est en train d'accompagner Werason dans tous les événements. Alors, bande konangai, avant na kota, tozako solo la makambu ya Lisaponge. Est-ce que Wera alingi koloba vérité oyo bazako bomba? Est-ce que ko blessé Jibe? Est-ce que ko blessé ba misusu wana? Tozako lobela yango na kati émission. Bande konangai, encore une fois, le 4 juillet 2026, on a un concert que moi j'appelle événement au Forest à Bruxelles, où le roi de la forêt Werason sera en communion avec les amoureux de la bonne musique et la génération berceau, où Werason va exhiber, il va chanter, il va danser, il y aura des temps forts. Dans l'événement de Werason, il y a toujours des temps forts. Les temps forts, c'est la communion. Wera sait comment communion avec, il sait comment communier avec son public. Il sait comment attirer l'attention de ses fans, de son public. Il sait comment emballer le public dans l'ambiance. Alors, il sait tout pour la musique. Il est la bête scénique de la musique africaine. La bête scénique. N'oubliez pas encore, c'est le père fondateur de la 5e génération. On n'a pas seulement un seul concert. Le 3 juillet également, on a le concert de héritier, héritier du trône, Wenge. Alors, héritier Watanabe, le 3 juillet, à France, le matin, au part, tout le monde sera à Belgique. Le 4 février, pour clôturer l'événement avec Werason, le roi de la forêt. Avant Nakota Bandeko, écoutez ceci. Jailunga, Diebokungu, Pierre Lukolibelo, bandeko nanga Patricia Edouarda, yo penda, donc sœur nangai, la grande dame Patricia Edouarda, Irène Mabweni, la dame des dames, la femme mystique, Boza Beleba Nani, Hilaire Madibi, Novo TV officiel, ya Jean, na Pesiombote, ya Jean, Ndamu, Rodimba, Gaël Mwanza na pesho mbote ya trope boza ebele so na bandi kotanga bakombo na kotoke na ebite so na kusukela wapi Loma Igete na pesi pe mbote ya trop. En tout cas, mes chers amis, Edi Malonga na pesi pe mbote ya trop, bino tout batu boza ko soutenir chaîne présence na bino bati boche ba commentaire prochainement na ko continuer na ba baza toujours ko ba commentaire. Mais en tout cas, Anthony Mukamon na pesi bino mbote ya trop. Merci na soutien na bino. Alors, tangu soto yoki nzembo ya Lisaponge bakat babandaki katikati. Ndenge tolobaka chaque jour. Jibe aza fondateur ya Wenge te akuta Wenge. Bachaye wana ndenge nini, bachaye wana pourquoi. Biso nyos tomituna ba question. Mais ekendaka ka point d'interrogation comme Wera
aza parmi ba aza ba cofondateur na Didier Masela bazalaki wana ba komona bango tangemaki. Alors il fallait kaka tozala kaka totala makambo na miso. Alors lelo histoire eza kofungwama, histoire ezo panzana, wera lobi akobimisa nyoso, volume 2 eza koya. Lelo ba Aimé Bwanga o bango déjà même wera balobelaka toujours bolamu ya wera ke wera zalaki na bandeli, wera za koloba Aimé Bwanga na ndaku na bango nde ba répétition zalaki ko salema, Aimé Bwanga ye moko aloba likambo yango. Alors na kati ya wenge bandeko pona kobimisa nzembu wana boyokaka ya lisaponge wana dade, komo titre nango dade, Jibe zuwaki makambo mingi na kati ya makambo wana. Po Jibe azalaka mutu asongi songi batu bayebi te, Jibe aza mutu asongi songi bosa na teke akendeki na sima ya wera soni kosolola na DJ Masela po ba suspendre wera. Bosa na likambo wana te. Jibe azalaka pona wera te. Jibe asala moyen nyoso ba changer ba falsifier histoire ya wenge, mais pona ko tambola kaka bien pona ko éviter ba kwaki wera zalaki mwa ko nini kondima makambo wana. Mais lelo bakabwana mutu na mutu akenda na ndenge na ye, wera préféré lelo ko panza ko bimisa vérité. Aimé Bwanga, Bazing Zong, Bariko Kobula Mbemba, bango tout lelo on espère que wera son akobimisa ba vérité oyo bango déjà baloba ba vérité oyo Jibe ayebi ye moko ozala na difficulté ya koloba ya kondimela bako pesa etango suppose alaki ba pesa comme ba pesa titre ya présidence, mais ebandeli ya wenge ata soki lelo ba cheka ka Jibe na kati to ko continuer ko boya yango parce que azalaki te wenge ebandaki na ba Celio Star wana wenge ba changer kaka kombo na kombo ya wenge mezalaki déjà kala ba Aimé Bwanga bango tout. Donc wera son aza koya na ba histoire vrai oyo biso to koki ko affirmer oyo pe ba Aimé Bwanga ba ko affirmer na ko sepela kutu mingi soki wera son ba fandi na plateau na mutu lokola Aimé Bwanga na Bazing Zong bango ba fandi sika ba bandi ko lobela makambu ya wenge ndenge bandaki. Parce que soki babandi kolobela makambo ya wenge bakoloba pe ndenge Jibe ayaki kokuta bango, donc azalaki te Jibe ayaki kokuta bango ye moko alobaka azali kotambola aye koyemba na ndenge bango baza ko répéter baza ko sala makambo na bango aye kokota akuti bango bazalaki déjà. Sika mutu lokola Adolphe akoloba nini po ya tikala jamais kozala même azalaki nekaka neti danser mutu moko kaka ya ko compléter batu akoloba nini ba Blaise Bula déjà baloba ki bango bayaki kokolisa mouvement, donc bazalaki te bango bakozala na lisapongi te. Sika tongo tango wera batu oyo baza na droit tango chaque jour na lobaka batu oyo baza na droit ya kolobela makambo ya wenge eza Jibe te, eza Alain Pela te, eza nani te nani lisusu eza ba Emelia te, ba Blaise te, ba Adolphe te, batu oyo bakoloba histoire ya wenge eza ba Aimé Bwanga, ba wera son, ba Didier Masela bango nde bakoki koloba bakoki kopesa vraiment histoire ya wenge, et puis bango baza nano vivant eza makambo ya Jibe te, eza makambo ya ba Emelia te, bao bakoloba pena makambo ya wenge bango nde musisa ya wenge, ba misusu wana nyonso baza bana ya wenge, mais wera son, Didier Masela, Aimé Bwanga bango baza bana wenge te, bango nde wenge, bango nde baboti bana baboti ba o ba mutu nyonso aza komi benga mwana wenge auti na musisa ya ba wera son. Po comme wera son ndaza azana ni emblématique na bango, donc wera zo maneti ye mukolo wenge ba DJ pe bazali Aimé Bwanga pe baza, mais musisa na bango eza wera parce que ye mutu aza ko maintenir ti lelo bana babima bima ba Jibe ba Blaise Bula ba Adolphe ba Emelia ba Alain Pela bango tu babima baza bana ya wenge musisa na bango wera son yango place yoso bakendeke wera za na kati na moko na bango, wera za na kati na moko na bango, parce que c'est lui le géniteur, le père fondateur ya wenge et puis le père géniteur ya 5e génération. To matato kita histoire kozala bongo maintenant toyoki histoire yango penzate pa ya wera eza annonce. Wera lelo akomi kolobela ba rikoko akomi kolobela bango bien, akomi kolobela ba Aimé Bwanga lelo akomi kozongisa bango na histoire ya wenge, donc baza ba oublier lisusu te wera zongi si bango yango na lobaka wera za unificateur
azaneti papa mosangisi pona yesika amoni ke akuwa kozala na bakwake ya pamba pamba oyo eza komemela bango pe eloko ya malonga te na ngai personnellement na kosepela kutu wera abenga lokola ba zingzong ambenga banani barikoko ambenga ba emebwanga na concert ya Belgique baya so bakobeta ta nzembo moko ya kala esala moi plaisir et puis après on a sikande ake kobeta mwani ni masolo na ye ya volume D soit kozala volume D ya histoire ya wenge mais na ndenge ya émission soit kozala na ndenge ya chant nyonso wana kozala kaka ba émission ekozala kaka volume mais ngai na kosepela bien na kosepela trop so to moni lokola Aimé Bwanga po bango baza ba musicien babetaka ba instrument baza pe na makambo na bango a invité Aimé Bwanga Rikoko bango nyonso wana ba oublier po na kaka ko nini kosala batu misu bien il fallait oublier bango mais lelo wera a signé ko bimisa batu nyonso batiaki neti ko oublier bango ignorer bango wera azongisi azako sangisa su bango alingi bazala bomoko babeta vraie histoire ya wenge wera sona lobi vraie histoire donc histoire balobaki ezalaki histoire moko ya kufalsifier makambo ya solo tozako zelango sika na deuxième volume ya Lisaponge Aimé Bwanga kozala wana Rikoko nani lisusu na bosani bandeko nyonso akala oyo wera sona kolo ayebi parce que ya ayebi jibe aye kukuta bango azana partie ya histoire ya mukolo ayaki na wenge ti mukolo alongwaki azana partie wana alempela pe azana partie na ya histoire mukolo akotaki ti mukolo alongwaki mais ba oyo bayebi muzindo o bazalaki na ebandeli bayebi eza wera ba Aimé Bwanga ba zingzong wana ba DJ Masela bango bayebi histoire oyo nyoso di Adolphe akoloba eza oyo ayokaki na ebandeli parce que azalaki te ayokaki nde histoire oyo jibi akoloba pe eza histoire akoyoka parce que ne bandeli pe azalaki te eza na makambo oyo tami bale misato eko échapper ye parce que azalaki ne bandeli te donc histoire yango wana tozela sika Lisaponge version D et pas ya père géniteur musisa ya wenge et puis fondateur ya wenge encore père géniteur il y a 5e génération où sont les rois de la forêt où ya kozala le 4 juillet 2026 na Forest Arena isape Arena donc yetoza ozela Lisaponge o ya kopesa biso yango nde kozala Lisaponge ya vrai et kozala histoire vrai pourquoi parce que ye muto abandaki histoire jibe akoki koya jamais na histoire te parce que akozala na o eko échapper ye po azalaki ne bandelité. Alors bandeko na komi na suka botielanga ba partage ba commentaire na bino on est toujours ensemble ngam na bino Gilmas à plus.